Télé 24 Live, votre réseau d'information. Ok, bienvenue sur Télé 24, émission Nabiso Oyo. Toyaka toujours ko Panda Sango na mokili mobimba. Télé 24, boyebi. Après ça rabino ba news ya bien. Lelo nazana ma kambebele penza oyo ba téléspectateur Nabiso ba cher internet Nabiso balandaki ba préoccupation na bango ba benga kibiso to solo ma solo makambo etali culture na makambo etali oyo ezo le kanakati ya communauté Nabiso congolaise surtout en Canada et puis dans le monde entier parce que toyebi que vidéo oyo mokili mobimbezo talango pour Télé 24 eza suivi partout dans le monde. Préoccupation ya batu tozali kolobela makambo etali culture batu akanisaka culture eza makambo etali lokola ba musique etali lokola makambo ebele eza na mboka moyen na cité ezate culture eza makambo nyonso tu na kati etali neti ba langue makambo wana nyonso tu eza na kati ya culture pona nango lelo to na yambeli bino batu mibale ba chaîne ba volontaire mibale na ba botama penza ne na kati ya Canada ba sepelaki pe bandi ba volontaire ba leka bakabola na biso lisolo oyo makambo so leka na communauté toza ko kotisa na ka ba problème mike donc ba comme ba congolais to comme un peu complexé na makambo tozo kutana nango na libanda ba congolais mususu ba lobi ba ko tangisa bana bango esika ba congolais baze belete po ba omema lingala na ndako parce que biso to yoto kuti ba culture eze bele na kata mboko Canada pe kisi culture mutu mo otala bibo bwa kango to leka na to assistant na ba serment ya batebele ba preta pour ba comme ba canadien to mona to yoka ba lobi ke Canada tant boye afi bo so culture ba bite to so culture ya biso to boa ka to so ka ya Canada to so to mona ka ba mboko bikolo msu to tanga lokwa ba chinois bana ba chinois na banda ko na ba lobaka na classe ako no loba anglais mais na ndako tanga ozunga azongeli muno na bango mboka ba so garder toujours culture wana ba makambeze bele to ko mona ba mabale zo sala malelo na bale zo sala malelo mona muluba so bala mutanda yeko loba makamba muluba pona nini tuzo préparer bana na biso tene na osala nini ba pare bele bas mona kyango balobi non papa est ko loba so likambo te bana ba komi ko s'inquiéter ba para ba komi ko para x aza ko tonga mona y bana wana baso yoka linga bozo ko peksa linga ba yoka kama kamwana ba boka lelo na yambi batumi bale ba ko se présenter tuda bango to meka ko to développer mo muke makambo etali culture na mboka na le boko na ngai ya mwasi na yambi bongo na papa na biso azali mwana muke kolanda nzoto ya mboko te ya bana oyo a se présenter puis na le boko na nga mobadi na sana jeune fille ya muke azali awa yepe a se présenter plutôt banana na papa ou pesa na komo na ye bongo to kende. Bonjour, comme la gars Gilles Makanda na tangi na Etienne Pelé école secondaire siko na zo sala na compagnie moko pona ko zwa mbongo pona ko kende na école supérieure plus tard. Merci de toyoki papa Gilles alobi nazo benga papa parce que za mwana mobali mais aza pe na mwana muke donc Gilles na éviter so déranger to ko pesa âge na so déranger te âge 18 ans. Voilà, donc 18 ans ça comme moi ngambe mobali alekinga kuna munene donc ils a déjà tout ça côté tout ça na mwana maman toujours ata moi ça za muke azaka maman tout ça na maman se présenter comme nani otala caméra kuna bazotala comme nangai eza Joana Mushia Kapi ozana âge nini nazana âge 7 ans. Loba mo makasi bato so landa yo nazana 7 ans. Elo ni nesalaki nana laksaki lingala d'abord. Nayoki papa nangai na baba nangai bazoloba lingala nayoki ngo yango bandi loba lingala. Tozonga na ipana nani pourquoi ozwi langi ya lingala pourquoi nana pesi yogo ya loba lingala. Surtout ba parents lorsque bazoloba ngai pe ni koloba donc na mekaki mamuke nazoloba donc ndenge mwana ke nayoki lingala. En tout cas, bon comprendre. Au monde que lingala bango eza penza na ndenge moko lelo soki ndenge to yaka tango zolo anglais ba web soki oza na accent ba tunuza mutamboka nini. Donc bango baza ba canadien mais ba sale fort wana ba yeba koloba muno to lobika te lingala. Soko za muluba l'accent mona chiluba. Soko za mukongo l'accent mona culture mboka tuza nango besoin papa. Botika ko minimiser kiti pour congolais tuza ba complexer excusez-moi le mot. Biloko tozo kuta awa ezolinga elekela biso na nini on dirait minogo na biso ekomi na problème biso ba para na biso batangi na munogo ni si batangi avant minde d'abord les français za munogo na biso te
ba parents musu ba bengi nga balobi papa bana na biso ba kenda classe parents mo ga yebisa ko tangisa bana na boko tanga kombe école wana parce inaza eza pena important na tanga abia ko tangisa bana na école wana te pona école wana bana soki ba kekuna ba koyekola lingala ya lingika bana ba ba français voilà ba problème to comme nango pa maman mo ga salia abengsi maman na ya witimbujima ya ye awa na mboko yo maman na ye ayebi ni lingala ayebi ka chilupa siko bana na ndako alingaka te bana ne baloba lingala alingaka te bana ne baloba mnoga mboka alors maman wana aza femme seule excusez-nga aza femme seule toujours ba réalité nde na zu message akenda musala maman wana okoko wana ye atika la rande na bana yebsanga message ni bana ba kosolola donc koko akomi ko déranger donc maman ya maman wana akomi ko déranger azonga parce que azoko sentir azana ndako akosolola nini na tunaki ba papa musu balobi ba solo na basini omoni ke eza malamu te tozo boma culture na biso ya mboka ozana likamsu ko baksa na net linga mbala suko solo ki tan mulai na lingalo solo ki na tane surtout lorsque na lo bakalinga na zolo ba grande sœur parce que souvent na ba texto pe na ba parents pour que na yo kalingala parce que nazo vraiment nazo meka pour la propager culture wana na bananga comme ça na éthique na famille nanga papa tanga yoka kina maman ba yoka ko zo balingala sentiment na bango ezaki ndere bazaki fier parce que bazo mona que nazo sala effort pour na koyeka lingala ninge wana ninge ko continuer à propager ça. En tout cas merci Gilles na courage na yo mbala suko solo ki lingala ezaki na tango nini na sololi na koko na ngai loba koko pa zo tala kuna yoka na sololi na koko na ngai azana Congo asipili makasi denge ayoke nazolo balinga. En tout cas bino bato yo ba mécène makasi bino bolingaka ko aider ba musicien ko aider pour kiti na biso ke liboso tala bana oyo ezala musala munene photo sala mais no la biso tozana ngo eza minoko mine tozana na mboka tozana Kikongo tozana Chiluba tozana Swahili tozana Lingala soki mwana yebi ata munoko moko eza fier tala ba mwana abotami awa azana souci wana mais yo parents lobi olingi ba no baloba munoka eza ka Lingala te tozana besoin na parce ezana comme tozana bana to kendaka bana obino bozoloba ba lobaka munoka mboka na bango to kenda ba hôpital ya minene ba hôpital minene ezalia si bana wana baza mingi to mona eza bekolo mususu tant baza na classe bazoloba anglais tant ba osonga na ndako bazoloba munoko na bango surtout bende to monaka bino bozokanga na bana to baloba français to boité bana ba s'adapter ba lobaka anglais koleka biso pa bana ba koloba pe munoko ba yekolo na mboko baloba koleka biso donc mutako laksa bano yo anglais zoa ka expérience même bano na ba fête tika bango akena na ka d'école le ba français akena na école ba anglais mais soki ba kutani baloba na bango anglais to ça l'expérience wana donc maman aux influence wana te ko tala lelo to comme victime bana biso bo comme ko boy sa ba kutana bango na bango ba congolais tala lelo ba congolais bo ma mutute mais lelo bano bolobi ba kende balinga bande ko na ba congolais te ba ke ba tala résultat tozui bakomi ko boma bana biso bakomi ko neto baka ko zemisa bana na biso pona nini parce bolingi na culture wana te parce soko bolingi bana baki na ndenge boza culture na biso za respecter baki na ba norme ya kobala wana d'abord il faut beaucoup de sabango boké d'abord na mentalité ya nini ke mwana oyo bolaxinet yena ye bolaxi baza ba cousin parce ba congolais eza normal te baza batu ba yeba kutana boyo sabon ke ya sa ndekolo congolais mais sa ndekono ya biologique te netolo baka donc bako ko bala na bango eza problème moko te donc c'est ça un peu l'expérience na éviter ceux qui besoin expérience wana ya makambo ya kobala ba sœur ba parents ba ponela ka pe makambo ya kobala moi si pour comme déjà na 18 ans na yoki déjà et préférence na pour le mariage bon ça arrive souvent que pour la copine c'est pas nécessairement Isakaka ba congolais parce que n'a qu'à découvrir mais pour le mariage il faut que ils aient la congolaise parce que la nigi ko propager culture wana na bananga pe na bananga en plus si toza na fête la nigi était que moi sinanga à se sentir inconfortable parce que zalo baninga était donc c'est un peu ça en tout cas c'est nazo ezo sala émotion ndenge moi nazo ko décortiquer pe na raisonnement que excusez-moi na loba kolega moi muke ba parents pour complexe wana komi bana bolobi bolobaka français to boyete mais moi na aza a repesa pe message na anglais na français nde boza aza wana opesa message bana moi na pe ya muke ya biso a déplacer a yeti na nini Joana lobi kombo tala kuna na caméra bazotala mukili zotala yo bana ba se déplacer na lingala ba ye ko ba garder culture na biso
ba messe na makasi na pesu susu na kotanga ba kombo na bino ba metumba ba firmer ma père ba to amine le logo ba sipi mwela bino ba simba masolo moko to organiser biloko ya mo etali ba culture ne ba langue o to garder ba kikongo chilu ba langue wana nsumine to 500 tala mona lobi alingi a garder nini wana parce que tozana ba expérience to lobi te ke mbano ba bali ba école mususu ba selu choix mabe mais culture na biso tam tozo garder ngo bazo monati ba mona ne ba parents na biso bazalaka ba mona entretien ba parents bazwaka biso bazwaka ba papa na biso na ba mama na biso tango mwana sa asali choix nengwana ayebi pourquoi alors songi so ute pa na biso ba parents ovana na ndako ozotonga mwana intel mwana nazo yoka lingala baza ba mina mwana wana bana awa baza na poso baza ba africain ba congolais mais na kati na bango baza ba ko africain te o eza na bango baza na mentalité ya ba koli ba botem ba yebi nde mingi biso photo sale fort wana tango bino bozo peksa yango résultat au mona comme na makaya makasi ani ne pona ba erreur wana bandi pa na bino ba parents ko boyisa ba ndeko na ba congolais bolobi ke bango olingi te batanga l'école ba congolais olingi boyete débat na biso za ouvert tuza na biso tuzali bano ba kozala na biso lisusu tuza ko senga lisusu na bana oyo ba yebi ba minoke belé to fungo l'espace oyo pona ko garder culture na biso na to sangisi makanisi na communauté congolaise ya Canada ba communauté musu bozo mona ba chaîne oyo musu sa minene boyebi to sanga na to meka ko garder culture po bolobi makina ndeto lo ba BBC nini oyo yango mo to garder yango po eke na bana biso liboso jona na peso maloba ozana mwa mbote opesa na famille bazotala yo parce que to komo ke na biso na suka oloba nini po na bato bazolanda yo mbote na bato batika na ndako loba mama makasi bazoyoka yo opesi mbote panani mama na ngai Nikika yo Kayembe papa na ngai Kamska Bemba loba mama makasi jo na bazolanda papa na ngai Kamska Bemba Gustave Boyamba Kabemba na tantina Kotinda na tonto Alec Teki na tantine Julie papa we ma papa West, tantine Vero. Et si le petit va tout sous. Tonton Maya et tonton Joss et tonton Joël. En tout cas, tonton Mania va passer un bon témoin na yo qui gagne bien te na avant to clôturer na to kende na opesa mwa mbote. L'accès bango penana noza canadien. Ona minoko nyoso yo loba po baloba ta mususu te mwana na botema te za lokuta po accès na yo po nga na yo ki accès na za pembe na yo na solo ta mwa mulai mba na boso na mona na plateau et salinga pe plaisir d'abord merci ndengo leki awa so ko pesa biso moi ta phrase mi balé na ba minoko eza na mboko jo wana pe so ko lobela so moi mpesa ma mbote na anglais na français na bato ba olanda biso kuna papa banana. So like I said in the beginning, my name is Gilles Makanda. Went to school at Etienne Brûlé, and I'm 18 years old and I'm working now to get money for school. And yeah, that's what I'm doing right now. Non, en français, oui. Bon, quand j'étais au début, mon nom c'est Gilles Makanda. J'allais à l'école Etienne Brûlé secondaire. Et maintenant, ce que je fais, je travaille pour aller à l'école supérieure. Merci. Yoko sala long na opena minoko ba mona penda ke français na ndengo moni na munoko yolo ba malamu na mboko. Bonjour, mon nom est Joanna Mouchia Kabemba. Et je pars à l'école Scarborough Sud. On l'appelle Académie Alexandre Dumas et j'ai 7 ans. En tout cas, bon monique baza bana babotami awa na bosse na ngana bosse na mutuna mususu. Est-ce que papa baboya ka yo pe o mona bande kono mususu ba c'était bande côté dans bateau ya mboka ya Congo baboya ko kutana na bango? Non, parce que mes parents na gars baza na confiance na gars. Ba yebi ba bon, il est venga correctement, donc il que la Kosala a choix il a bien. Donc bazana peur que la Kosala m'a bé si Nazana n'a jamais été topé dans l'Iranien. Un problème. En tout cas, to encourager en tout cas nga esalinga penda esalinga ni pasteur Weska Bongo en tout cas na Chine kuna tozo organiser loko pona bana. Bocha biso maboko to organiser bana oyo en tout cas nazo promettre bino ba ozana groupe ba gérer c'est pas c'est bangonde ba bandi ba idée oyo bana o bazo linga ko s'inscrire o pe ba yebi minoko bele parce que to sala concours bango tozo benga lokolo ba pasteur David Mafuta o azana Londres sœur biso Mado Kitoko yo simba rapé batu na masolo oyo soko aider biso sœur biso Vero Kabemba aider bana na biso Jean-Luc
Lukembela de kuna nakata Finlande en tout cas masolo yango Shuben maître Shuben Papi Nzazi Arma Lumantu na robo na hote na Suisse botinda moi quelque chose parce que babiloko esenga ka foko loema basala minene pour tout ça lango pendeza na ndenge organisé Gervais azawana mutoyo a coordonner ma camonio surtout à nakata mboko Italie Télé 24 so bo contacter Télé 24 te bo contacter ngana Alain na Facebook na nga bo betika Alain Kindeki o sali demande na yo ami to so bo bengi bano baza nyoso na territoire na biso Canada bo benga biso to ebandene to kutana poto yeba to sala Delphin Kunku to zo zelaka masolo na Paris kala mingi te Télé 24 zo siège na kata Paris kuna Celia Kindeki Mukara me popopo ya na robo sanate ba encadrement toujours ndenge o encadraga Gilga na Chine masolo yango yo emetumba to simba bana oyo vina biso Milo Milex to simba bana oyo ke nini na biso ekene culture na biso ekene liboso na ba mécène ya minene na tangi kombote en tout cas eza occasion yango yo to meka kotinika bana oyo bazoko linga ba garder culture na biso balobi bien bayoki ndenge balobi to meka to yede bango to sengi na ba communauté za partout na monde bo sangisa bano yo ba botami na bamboka wana to meka ko lakisa bango ndenge nini parce que ba parata mususu ba kol obiso to za liboso na ba to tamboli bien te bango nde bago ya sima na biso bazwa relève wana batambusa tokomona ba proverbe belebele mikolo bazana ngolelo ba okende nan ba ba sous proverbe tela bana lingala ils ont un accent à congolais mais azo ça l'effort à yoka comprendre je sais qu'ils ont des problèmes pour pas comprendre pour nazo ke ngoma mbao mais ça passe déjà ils ont chose à féliciter Télé 24 ils arrivent pour nabino en tout cas na évité so boza suna likamusu so baksa suka nazo kayo pour tout clôturer bon moi ma dédicace à la famille Makanda donc papa Alain maman Makanda maman Laurence grande sœur ya Peggy ya Jenny vrai pur Mastananga Chanel ya Baudric ya Gaël ya Maclin puis ya famille ya Poto puis famille ya Congo grande famille Makanda. En tout cas, moi, je suis un peu yaya donc tout asaka na makambo wana respect wana pendeza en tout cas félicitations à mes parents soko zongi yemsa ba on a part ya tonton Alain na Télé 24 après c'est bino félicitations parce na zabena na choc makasi na ndenge bozo défendre culture na biso en tout cas merci sur na parents merci na papa Kams Kabembo Lobaki na maman Nikika yo na encadrement malamu na ndeko na yo na Lobaki Lobaki comme na Gustave susu to peso pe mbote sikoza kuna ndekola moi sa peso mbote be ozali kamso baksa muke loba makasi balo ozali kambo en tout cas émission na biso comme na suka na Gilles na ko inviter bino susu soki bat bayi ba komisi parce que ba Hollande biso ba omona message oyo to meka suto sangana to sala concours wana poka ka to matcha culture wana to meka ko longola biloko eza mabe na bato ya ba parents parce que église na ngana bosa na avant to clôturer makambo église moi muke ok na l'église ba Congo et ba congolais pour un gars la samela Canada bonne année au sommet parce que souvent on a réalisé que na ba église congolaise batu bakende que plutôt pona kolakisa bilamba topé pona kosolola ça vraiment ndaka nzambe te ça plutôt club social donc ngana samela Canada parce que na baboti nanga ça plus pur ça plus authentique. Donc même si ils ont un message à 30 minutes, ils ont plus authentique que message à 2 heures. Nanda Kanzambe parce que pasteur Zola qui s'abilamba, Badou Bazo Sola, ils ont vraiment ils ont authenticité. En tout cas, donc bah na biso batala ba internet ya on a so eloko ndi to go sala yango yo. Oyoki mona eloko lobi et ça OK na église? Na église. Omni ni mona na église, ni no sepelaka te na kata église. Et ça la ka Eumela. Eumela ka ebele. Voilà. Donc moi na lobby akina rappel église Eumela rebelle alingaka te ba passer to meka pe ko bongisa moi RP parce que le Saint-Esprit ils arrêtent pas na biso ba congolais les gars ils débordaka attends papa pesi aye koto yo ba kenda relaxa bilamba. Voilà, les hommes de Dieu, ils ont musala belé ya makasi te penda ya kosala. Bon meka ko aider communauté parce que et ça bino na communauté ndé boko sangisa bana oyo ke culture na biso kenelbo makambo be eza belé ya koloba. Alors toujours c'est là bas si je sais no bino contacter biso toujours na numéro na numéro ya Télé 24 ou bien au taper sur Facebook Alain Kindeki au mona et obimawana au ko sengi biso invitation au tindi ma suggestion na yo so ko sape na bano balo bagage o ba botama awa toujours personnel privilège wana to biteke to boyi bano ba ye na lingala awa kutu tozala besoin ya bana wana pe po ba aider pe bande ko na biso oyo lingala bo meka ko propager culture wana en tout cas
Bodri Makanda ya yo pe yango wana na pesi mbote bo aider Gilles pe na ameka susu ko baksa culture rebelle parce que na yebi ke bino bo beta mwa ngwaka mwa lingala na bien ko sala yepe bien en tout cas tokuta mbalasima merci Gilles tokutani mbalasima to pesa mbote bo pesi Gilles pe mbote tokutani mbalasima pesi mbote alors au revoir. Télé 24 Live, votre réseau d'information.